Les amis TV abisso mokoe. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image kitoko de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image ezangali kwanza. Les amis TV abisso mokoe. Botala ba film botala onyo. Les amis TV abisso mokoe. Bofinga batonga botonga. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sans boye. Les amis TV abisso mokoe. Le banda boni. Yo fina les amis sita kitoko. Ezana image ya qualité. Image ezanga likwanza. Le banda boni. Yo fina les amis sita kitoko. Ezana image ya qualité. Image ezanga likwanza. Les amis TV abisso mokoe. 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 Babi papi mokoto. Président Eli. Bon, de Matongé. Master Nangai, Master Célestine. Yo yebina lela au fort mon ami. Maman na site. Monde entier. Mama Sika Yangoyo. Les amis TV. Papi mokoto. Sur le moteur à théâtre. Artiste, musicien, politique, sport, les amis TV, ça polémique. Papi Mokoto, travaillé. Président Eli, il y a pas d'amatonné. Balamatoni, sauf à l'amatonné, tu es bien que, sauf à l'amatonné. C'est quoi, c'est bon, moi l'amatonné solo, oui, Papi Mokoto. Biso tout, total à rien. Des besoins, Olobani. Papi Mokoto, les amis TV, là on a image qualité qui togo. Nabise makambo zawana yende makambo. Oyo sita kitoko de boye. Les amis TV abisso mokoe. Sita image de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sont boye. Les amis TV abisso mokoe. Balobi fait abisso Louis Mboulik. Bon, Louis Mboulik. Total Ramingi na balanda ko les amis TV quoi. Et tout Samuel les cas pour nos pèse les amis TV. Bon. Les amis TV abisso mokoe. Wa babi si tezaka moko les amis TV quoi. Babi biso tout papi loi ou babi to zalana to s'abonner babi ne sape pas. Biso tout dozana na si tezaka moko. Est-ce que ba siti na bango to sepela kanango? Ninango. Babi si tezaka moko. Si tezaka moko kaka. Si tezaka moko. Ba siti na bango to sepela kanango? Ninango. Biso to bonaka siti moko mes amis TV. Venanga yo abora pour. Ya Loba Sakola Panza. Est-ce que la carte monde en Afrique aussi tu ne sais pas la rango? Les amis TV. Ba finga batonga bakanga pamba. Si tu ne sais pas la rango? Les amis TV. Oyo sita kitoko de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sont boye. Les amis TV abisso mokoe. Bafinga batonga biso c'est les amis TV abisso mokoe. Mbote bonjour na balandi na biso ya les amis TV vraiment est-ce que jamais bino na biki buzaya ko sepela marakuja ila babi mwasa mukuse vedi na makambu ya milai mingi soko ebité tunanga toza wapi na les amis TV le rendez-vous est là kakandinge zalaka le rendez-vous za pour na ba news na bino mingi buza pété vous s'abonner en tout cas natala ki nombre d'abonnés en tout cas et puis ça kinga esengo mingi vous s'abonner et ça langa vraiment ba vrai bien na les amis TV merci à toi mon boss Papi Mokoto président Matongi na Katia France vraiment ba gros bisous que joa mi na famille Mobimba pourquoi pas Apiro Malanda mokonja ba terroriste na Katia Bruxelles babi mingi nde yo pena mokonji na bango pourquoi pas Dadi Manaka yangani de komoto zo charge marakuja quand ba sokoleki au longoli et puis yo remplacer aussi charge à Makamutu banda na mututi na suka do Dadi Manaka et puis salon de coiffure zaka moko na gare du midi na Belgique chez Dadi Manaka sokoti obima ndenge moko te sans plus tarder car ndenge za les rendez-vous les loto yembele bino artiste monene asala
Kombo, Libanda, partout dans le monde entier. Obinos Boyebi, Fâché Kalumbo, tout comme il est vraiment na Palestine nae, parce que à Panzela biso teke karandenge zalaka, ba mikolo Fâché Kalumbo. Bonjour Fâché Kalumbo. Ouais, bonjour Marakuja, bonjour à tout le monde, Nabafan Nanga, surtout Balinga Ngai. Bonne santé. Qui m'ezali nkolo zobate là. Nene, ça se voit. Souka un américain au Congo, Fâché Kalumbo. Merci Fâché Kalumbo. Oui. Boni Moussala. Moussala ezogende très bien, car ndenge nzamba mema biso. Donc voilà. Boni ba film. Ezogende bien, mikolo bat baro mona couleur na ye nango lisusu donc bat baro ndimate ke ngai afashe to yebaki bakanda to yeba barulela mais rumo se ki sabiso pe lisusu donc fâché comique sur scène donc blague était. Merci Fâché Kalumbo. Merci Nabalanepso les amis vraiment ming non senga bo s'abonner babi pour notre nganda ko étage étal en terme maçon et étal rapita y architecte biso vraiment les amis TV musalande distraction te papi mokoto président ya matonge zala yo maraela parce mara vandi skande makambo ezali Fâché Kalumbo musala kitoko tout Fâché Kalumbo uchi wapi Fâché Kalumbo uta na ba théâtre ka ya nzela balabala depuis moment na muké et après un temps antiki parce que les bagi to sala ka mais to ba mam to zao salate et après tant conscience ekoya na yokota groupe ya venangai Didier laisser Mampela Père Noël na lo baromet fois na ba émission qui Batu baebi était surtout on a biso ya poto il y a partout dans le monde baebi était mais source de provenance na éducation na zoa babosa na raté place yo ta place balaki sayo ke tableau batele makaboye ba joua kaboye voilà donc on a bandi wana ndé après na ke pas Chico Pululu mon ex-président après pas Chico Pululu na yoya na saki inane na sala théâtre té. Et après, na koti groupe ya Mike la Duchesse, on a Pessimbo Tebisi Kazali. Après, on a travaillé dans Masananga Jerry Matondo. Na yeko beta pe mo kude pas bobo manoka. Malgré na umela quitté donc et puis pas Muscador na les racines. Et après, les lots na sala mouvement na moko Congo art. Donc parcours na yango wana. Merci Fâché Kalumbo. Parcours no yangoana, groupe no kombo na nini? Congo Art. Congo Art. Vous avez répété? Oui, on répète chaque mardi na Bandal, donc na Balari, avenue Balari et donc tout près à Bissika Barcelone à Vandaka. Moi na monsieur aningi sakapoto donc il n'a répété à venir mon na Bissika ya Vandaka. Voilà. Ok, merci Fâché Kalumbo. Les amis TV, Fâché Kalumbo, et là, quand Ndenge Bosengaki, tout Yambela Bino Fâché Kalumbo, parce que toujours comme moi, mes attentes, moi, moi, Mikem, moi, tout comme qui Fâché Kalumbo, tout Panjelan Tekeka, Ndenge Zalaka Vanette, Bindanda, Landou, la Belgique, vous s'abonner vraiment. Et Liliane Maman, na Mathéo, na Katia Wezembek, ma copine privée de tous les temps, de tous les jours, Patrick Etimi, grand joueur, na Katia France. Il y a Marakuja, c'est Simbi, Fâché Kalumbo, les losangs groupe na yo, aux autres tournées, nanya bimisa yo na poto. Moto bimisa nga na poto. Baye bawe na monde entier. Baye banga, bon. Ko bimisa na poto, ezal rozo travailler na groupe a moto, akamati et a fulio na poto. Nga na travailler na groupe a moto te. A fulio, moto a pesa ma opportunité. Voilà, obima, oye na kota na ba film, c'est Barcelone. Ah bon? Ma cousine Barcelone et moto azuye copé la guié et après a bengi biso donc à travers notre chief aussi Matouza après ça qui a chance par rapport à scénario na yé na histoire ba qui était non fâché en tout cas il faut ça la film oyo donc coup de chapeau aussi à mon chief Matouza Tino Matouza voilà. Barcelone yobi Barcelone t'as mis ça na poto na lobby na préciser bien yé pendane ko bimisa na poto couper sa chance yake parce que Copéli Barcelone bandeko bazao na balingi balanda bien donc Copéli Barcelone
après koye la Barcelone a komagate muto akomageza Tino Matuza ba travaillaka en collaboration donc nde sikoyo Barcelone a visité na film na ngande dans une copa YouTube boye il faut ça nini au bêta allez il faut na bêta mais après c'est un rôle tu comprends muto ayo changa na rôle c'est Tino Matuza nde yesko avec te fâché yo bêta place oyo nde na beti lelo yo naza o nazali donc bango mibale na ko loba nde basala ke batu ba découvrir et fâché qu'on a en plus na musala na ngai donc na makambo quoi. Voilà, ça non des convaincus qui batu ba précieux yo. Merci vraiment na les amis TV binomo bolandi alobi atangeli biso Matuza et Naomi Barcelone. Bango parce qu'il faut préciser bien Marakuja limbisanga na préciser loko. Faut préciser bien que tant le bito bimisi batu ezana batu mususu baleka na YouTube mais baleka loko dans les néa. Ezana mutu azwa ki yepe na yo na obimiso na ofula yo na saloboy mais mutu nga fula mina ete ina habite so na kosi bande ko baotala nga je crois ba mona ke oui na raison ma na oloba ba pesi yepe na mpifo kende mais azo kende taza kilo do mo ba bende zatiza lokolo ozo benda container bande ko ba yaka na bilokos ba yebi ozo benda ba tiosko singa benda container ya bilokos o kende te ozo mona donc à travers musala pe ya fâché Kalombo batu ba découvrir voilà. Ok, merci. Moussala Naende, et c'est là qu'il va découvrir. Il y a beaucoup de biloba loba. On a na bimisa fâché, on a na fula fâché, fâché tozo koba. Balobi Vanette Bindan la lande na katia Belgique. Vous s'abonnez vraiment et belé na les amis TV. Pourquoi pas Eric Katika autrement dit Kenjo na katia ba France Zalayo, mère FIFA Mbomba, maman présidente des amis na katia Bruxelles Zalayo. Pourquoi pas Afeza Rajabo, moi si kitoko na katia Bruxelles. Vous s'abonnez s'abonner sur belé en tout cas les vraiment na kota qui na sepela qui makasi bo s'abonner dans les amis TV parce que awa bokozoba film ya bien ba gag ba émission politique tout nyonso kitoko ezakaka awa vie sociale awa makambo nyonso kitoko awa toza pona kofinga te pona musala fâché Kalombo olobi Barcelone Naomi Tino Matuza boni ndeko na yo Zuma Ntumba aza bien malgré Mikolo to monani penzate mais na yebi ke place aza bien vous en bon terme kito ya rande ko ngai ya donc ya makasi d'ailleurs toza na yena no ekolo moko donc na ninge pe to tambolaka ba na ba maram na biso donc esimba penza donc toza bien. Merci Fâché Kalombo. Depuis bandi comme va film, so commis combien de films? Deuxième film on a commis Carré dentaire et en andilé zoya parce que bazo sala déjà alignement na montage. Premier film avec titre Ezaki cicatrice. Je crois merci encore na bandeko boyamba ki yango ngana oki mapena mbango te lelo na cha film lobi na cha film non nazo raisonner soki idée elinga na bi bon na te ya bandeko na titre boye na te donc yango tant mususu bomo na moi ba absence na nge belé que fâché soit che film moko mona après donc yango wana quoi na ko sala ka eloko ba na loengete ke ba film ekota ke belé oya osala eloko ndeko sa sala ki voilà sur le premier film au récit total tout bien tina pesi merci c'est que natala na ba commentaire na vérifier film mobimba na mona pena ke insulte nde na yeba ke bande ko mususu mona mena ki avandi boye ateloko ya malamu mafingi kaka na mona ngote na mona ngote batu ba apprécier producteur apprécier tant akitaki kin pour wana ezaki andako lo bananga vraiment en face comme ça que non fâché en tout cas film osala ki c'est bien et puis ezajara ba film o e continue ka bat bako sengo deuxième saison ozomona donc et sala kinga bien makasi. Deuxième film, c'est quoi? Deuxième film, maintenant on est quotidien, mais on a travaillé en esprit moko ya positif. Donc naebike et aussi ma carrière dentaire et a histoire moi bien. Donc na biloko mo boye na bandeko soki to ni to tourner na beteli bango eloko eza bien eza makasi ça va. Donc yangwana. Donc simba.
Ok, merci Fâché Kalumbo. Tout ça, on a vraiment toujours continué à accompagner Nteke. On a mis sous bébité botou nangai parce que ngandi na yebi na les amis TV nini toujours ça là. Vous s'abonner ça là bien. Mon papa, Balobi Floribert Kalumbo quand sont en France. Merci pour nos conseils. Non ça kandi to yokanaki. Pourquoi pas à babi service traiteur Euro Africa ya papa nginama en France. Babi Rolik Mbongo et Rosette Mbongo bana papa ya papa Like Luimbu na kati ya France toujours biso tout ça comme ça vous s'abonner ndé bo s'abonner ça nga pina bi to pisanga sengo et puis zo encourager ngana continuer les sous makasi koleka Fâché Kalumbo nini zo sala bino lelo ba artiste comédien bozo beba na likolo ya basi ya poto pourquoi te nga siko na zala kati ya mambo wana te yo chwa wila mtu mwasi te na wela te na wela ndeni azaki na oyo atiki yo ayepa na yo ekomi le kwa ma mes attentes moko boye ekomi ya robwaka na ba jeton déjà basi ya bongo na linga te azaki na mutu na ipo biso na théâtre okende wapi poto yebani biso tout zo comprendre donc azaki na mutu yo otiki oye tant otiki yenda za mabe to yondo za mabe et là on a la question sur raté pananga donc c'est difficile nandi mamuta bongo soki master soki moninga na boy même na kini awande zaka tokoza to tambola na master na bato belé na même na bana na ngai ba Delix Ndombe comprendre kala mingi te bande ba ko découvrir ye na ba poto wana aroya na mwasi na yazala kitoko ndenge nini de fait kake nga na moni ye na ye ata sentiment ngolu mate donc d'ailleurs ngai matati na opusa na te na olingete na rabongo do izate pona o te bango nyonso balobaka boye te nga pena na lobango na biki na kokosa bino bato mokili mais nzambe na kosa ete nga pena sala eloko na te donc on a yo côté wana balongola yo comme président na mwana na ye bazowela mwasi apoto comme ya kosona so bakuta en place mona tournage mo mabande ti tournage panza na kaka kola basi apoto sikoyo mabe moko ya na bino ndenge nini il faut botanga kandi bakombo est-ce que ça muto ko sala pene mission ta otanga bakombo bato ya ni bobanga ni ba kangisa bino eza ko banga okangisa biso te eza nini kasi te bosa on est tino zolo baboy sikona bando tuna eza nani o président Nino moi nango nino kasi yango to yete babi o fâché pe yango na yaki peti fâché te on ba ko tsanga kuna mambo ati nga kutunga na kati kin pour information on a pesa yo ba artiste baloba ke nga na artiste te pour na garçon millier te na garçon millier te pour net ba boîte ba place bon ba kendaka ba loyenge ba komela ba osaso ni nga na ala te so donc inaza na garçon millier te baloba nga bongo ok ya zakane garçon millier te Fâché Kalumbo biye pena côté wana bolongola ye botika kombo na ye azaka na ye te mama pour wana ta batuni ba Barcelone pour Barcelone ko nta samba ngo woka pena ba oloba ne te ndeko no zane garçon millier te alumba wana bo ya lingi trondaku ok biso na les amis TV vraiment bato na tembe to ko luka pe Naomi Barcelone to ko lekisa ye pe kaka ko loba peut-être yo pour roboma mais Barcelone na bi problème te taka na tangi ko Barcelone on panza kaka nteke parce que les amis TV mon boss papi mon compte vraiment ma go visé ce que Zwami Fâché Kalumbo bi yete Fâché Kalumbo lelo to moni moi information mo do circuler c'est vient na biso artiste à sala combo tout ayebana vraiment donc wabundi vie de loin et pas ibaloba kufi et pas ibaloba donc mutazo pesa kaka oya okoloba ni pona o juste ezani bon ezaka neti sokeza parce que na uto mona ngo pe na Facebook awa ndenge ba ndeko mususu ba collègue mususu ba intervenir ba lobby ke ba moni ngo na ba page mususu ba publier atako tu ba bino batongo bosala ba site bosala ba page esenga ekotela bino mbongo vraiment na mawazala te na mutema toko ozo raisonner au publier que muta kufi po yo kotsa so ba vie o kotsa so nini ozo mbongo wana za ba bien mal akit
vie de loin pena oyo tala non lelo vie de loin kola benga ye biso tozandeni ba comédie mokili ozande ba fan ba wandeni aza mutu ya munene mona art to wana ba artiste mais ba artiste le ba vie de loin na biso ba fâché kalombo tozaka ba fan na ye po arobanda ko se te nebite batika biloko ba osala wana aza malade nzoto eninganaka nzoto eninganaka aza malade to sambela kolo sunga ye et puis na ndenge ba na solaki déjà na bande comme sous ba artiste o baza na poto bazo sala déjà ba réunion comment ba ko sala pona nini pona ko luka ko soutenir ye toujours donc batika ko publier que o akufi non akufa pona volonté na binoté et akufa tant kolo décider likolo vinae pour yenda salaye. OK, merci. Akokufa tango nzambe ye moko akodécider botika biloba loba na komba vie de loin bino ba bomesana ko luka ba nombre de vie na ba chaîne na bino pona liwa mutu botika fâché kalomba ucho loba très bien botika bo s'abonner nde na les amis TV esika wapi vérité zali esika wapi bozo tala biloko oyo sepelisa ozu matana oyo kotala moi émission Moroboui, je édifié au Talimois, série télévisée Moroboui. On s'est retrouvé dans les amis TV, nulle part ailleurs. Barbi chez Maracuja City Solol. Moi aussi j'étais Solol. Mon boss, Papi Mokoto. Merci à toi, garçon plaisir. Zalara Zalaka Wana, Mimi Bo s'abonner, Penandinga, Osenga Kaka. Trésor Tchassa s'abonner. Et puis Maître Junior Madeda de Panama. Donc Zala yo vraiment Bo s'abonner. Et ça langa vraiment va bien. Fâché Kalombo, bando bandi ko jouer ba film nini o e marka o makastangu bato bazo bengo soit ozo ba pelle ozo ba remarque film nini bando bandi ko jouer o e marka na vie na yo et pesa au plaisir ya ko kolisa lisusu musala no makasi ezaki chicote ya famille wana loba ngona ba émission nyoso chicote ya famille eza troisième film ya fâché bandeko to musubotala ngote bobetaka chicote ya famille pour comprendre le niveau garçon a vendu à ses déchaînants et yango esala ki bandeko ba poussa na pembeni nanga donc et yango pe poussa ngaka ndo lobi ke na kende lisusu de l'avant na boule lisusu excellence voilà c'était chicote ya famille film nini aussi joie échoué. Ezaki deuxième film parce que tout ça qui premier film ezaki nini mama komi mbanda ya mwana deuxième film etaka na titre na ona ebate et na titre na ona ebate ezai film moboy donc ça la qui pene logoté ça qui pena mayu ya osakana te mais ce que tango to boule bongo total ya shit bon tout ça score remontada nde toni ataki chicote ya famille voilà. Merci vraiment, merci à toi Touré Mamadou na Italie, Prince Freddy Mayombo na Belgique, pourquoi pas à Sola Ricardo Joua, Olivier Makambo na Katia Portugal, précisément na Setúbal zala yo vraiment car nous baï baté vedi so baï mobulunga na bisi bomba bana bango biso toza na les amis TV Fâché Kalombo nani penza ondi maka na ba série na bino ndenge bozo sabuza na Top Boy garçon perso a telemi bozo jouer bi yé penza Ada Ilunga nani Ada Ilunga yo kité azaka moko Ada Ilunga mususu azate donc tondi mazaka moko Ada Ilunga o sepela nete nani apia kokanda na mimona kati na e Ada Ilunga o siko apia kokanda so moni apia kokanda neti apesa nkanda ba ebele so na mina bano tanga ba question na o silate non ba question no silate o suka kaka to suka kaka okata pena o pena ke o ka pena ke Dimitri Bongani apena lobi ke te en tout cas to sukia wa te déborder mission te ata twanga ba ebele ba ebo jouer te ba ebele ba pesa nkanda mais mona batu musu ba sepela na bango angaye bon mais natala rapport tellement na étudier ba on a comprendre ba raison ba tu ba sepela na bango pe ouais mo bande on a biso batalaka biso ba artiste
toyebi norme ya théâtre toyebi norme ya théâtre toyebi ke moto oyo aorespecte barègle oyo aorespecte te mais omona ata mosusu ndeko azotalele na ei moko boye ozomona na ei artistique te aotalele na ei moko en tout cas garçon aye mikolo yo aza boye bon osali nini bon eza ndeko asepeli na ye mais na mamo jouer non là-bas Fâché Kalombo les amis TV et ba fay na biso ba téléspectateurs na biso ba sengi tangela biso ta misato te moyena tanga bakomona bango eza te po yo ba tout de suite là ke bi mais tanga ozo banga skona so eza omoni ne abo na kotanga na ngai na banga ka te na kotanga pe na moni yo intel obo jouer te intel obo jouer te skona kotanga 3 te po ba ebele fona tanga bango tout jour au sale émission et pena ke to bani pena émission au sali ni présentation na pamba mo tuni question oyo Fâché Kalombo to etangela biso ba komba ba to na to bani bon le lobo ipwan ba zebele po ba zebele 3 te to ne na boy tangela na 5 te 5 ba na bien ne jouer na ba site bo ba zebele ba bi ko jouer te mais ba se pela la ba oka ba se pela na ba oka to comprendre kaka so epesa nga kanda te mena taka bon fan yo kota kati na ete o rappel et ça lisco mutongo pe ba zel awa ayepe oya tournage retard pour nini avant na kina tongo moi 5 personnes ba bengi ça va nini oso comprendre tanga yebo nana succès na poto na gaz na poto donc nana gaz tam super 10 ba benga ki oso comprendre nana gaz na poto na minute na kangi poto oso comprendre mais otali boyobi biso ba effort to sala biso ba Fâché Kalombo po batu bandima biso se déchaîner sur scène na ba niveau muto so pe ba penza ba pesi rolo nga na sala oyo alors sala ngo bon total ndenza ba okumbela mokili yango total kaka ndenza ba okumbela mokili yango merci à toi Junior Madeda les ressemblés de Lutonge et maître Junior Tamboué de Panama bo s'abonner Fâché abi akotanga tato zonga na émission ben oui na otanga parce que omoni bande ko belé na to yo sa émission ka pour Fâché tanga ba ko bato ba balimisa ngai bande ko ba otala ngai na loba vérité omoni ne ya bande ko yo botala ka biso bokomisa bato belé aba tetu bokomisa ba ma peka boko sala ke ba ya ka tournage retard ozo comprendre mon senti venait que oyo foufou mais bon to ça konini ndeko atalele na moko boy ozo comprendre atalele na moko boy siko ça nini abenge meilleur acteur na yo ya taleli. Okay. Merci Fâché. Merci à toi Pierrot Malanda Mokonja ba théoriste à la Kacha Bruxelles précisément na XL Pierrot Malanda ndesika zwami vraiment Fâché Kalombo olobi mbala sima tokoya okotanga ouais otangela biso si tout moi qui est vers la fin émission na biso Fâché Kalombo bala na bali na noté fiancé pété copine aïe mara donc il y a question mon no parce que ma mali le monde qui se voit par rapport à tension to outil copine à toi te bande ko ba découvrir ce ko bala bande ko ba comprendre karapo noni tango bois ki mbu manguba na se amai senti pour se mata kaka comprendre qu'il y a un goût ok merci Fâché Kalombo tout le monde qui vers la fin pour le banaba fine na nini ko pekisa pe banani bazotanga komona ndenga mabeba tika to sala musala na bino bo mesana ko sala opesi ba dédicace na yo pe numéro kombo na batanga na ndenga mabe bon nga kombo na nga na ndenga mabe o na yebi zo réunir na minute na ande garçon à milliers te on a pena félicitations beaucoup cité na garçon à milliers te ba o ba loenge ba nini bo lukaka wana nde bino bo salaka bande ko na ba artiste na bi ke bo chamo mega po botala pe émission yo nga wana beaucoup cité muto mutu fo sa ma na ndenge na ye nga na linga ko sepelisa nde ba fan nanga o nga na talaka yangona naza na mituka naza na mapango naza soki na banini etali ba fan nanga te
o etali bango eza musala onga na transmettre bango eza message onga na transmettre bango donc pour na ngai ça suffit donc okende ko panza mbongo ko sala soki nini wana etali bango te po bato mbongo oyo ba otala nga na minutes oyo onga na opusana te na komi ata niveau ya sapatu na bango te zo comprendre sko ngai akwa bona ya na TV na banda ko boy nga na sala ka bona boy non Vantard izamboka na ngate garçon milier izamboka na ngate yango na tuna mutu moko awa na tuna yabi pona kozala artiste esengi oza garçon milier po ba bingo artiste non artiste mo ya bien oyo pena ke oui art evanda katina il faut za garçon milier alia monoko na comprendre harmonie te o nga na viser eza excellence eza ki na monde entier bandi maki garçon wana non a jouer aza demo aza ba niveau mo do nga bula yango wana nga bula kande wana oyelo na yipsa bande kunanga film Zoya eza carré dentaire totei pour comprendre des ana batu msu na vinde tozaboye ba carré dentaire pona ba vie ya baninga vraiment neti ba masolo musu to betiawa ozomo neti bato bazolukela ta mususu président na biso Charlie V de loin liwa ozomo na te baza ba carré dentaire ya vie na ye carré dentaire carré sera koti surtout kana tongo mbange vimbi surtout ka donc okomaka mal à l'aise voilà bato musu ba bongo tant on a lobby na yebi ke bande ko musu ba bi oui correct o lobby ya solo ba cha on a commentaire donc pour na ba mbote na pesi bambote na ngai na disciplinaire nanu ya mouvement Congo Art Omar benga ye Omar Bongo décor ye ayebi tableau mbote ebele na Ambrose Tete Diasunda leader à Liège Papa 5 Manus Diasunda les banquiers mon vieux Oumela bokanga Liège wana binona ba mami Kardashian masa mama ba immeuble nzambe ya ba mama na ebike bokutanaka na staff oyo gouvernement belge ezwa décision rochango appui parce que tombo la Belgique hein café Onassis de Liège coin café Onassis de Liège coin staff ya solo vi na uta kozane na kini me vi makambo sali ngai nazoye bate ba parents na ngai eza bango to eza yo bon toyeba kaka mbote ebele na momo kibonga mobali ya prida kibonga na kati ya Lyon na moni lisusu couple lisusu ya kitoko Jires Musula mobali ya Mireille Musula boumela ebele mbote ebele na bino et puis na moni bao ya ngai Aristote Kitambala ya ba Aristote yoza kutu na kati ya kine awa banini me mbote ekokoma déjà kuna avant yozonga France banini mbote belé na bino maître Junior Diema maître oyo nzambe ya makofi hein maître oso betio likofi kebo bimisa biloko na nzoto na o etekamaka na kenkeleri hein maître Junior Diema kangelanga Paris wana mobimba yo kangaka nde France mobimba Paris karate mbote ebele na bino nyonso hein na pesi mbote na my sister British Karine Manessa Umela my sister et puis Irene Bazola di moi si ya pembe na kati ya Allemagne kangelanga basi tu ya pembe ya Allemagne di parce que fâché Kalombo yenda zo confirmer na yebi kaka yo na Allemagne Irene Bazola di Umela mbote ebele na bino tu oyo bolingaka nga Obozakana fâché Kalombo l'homme de Baïbinga ba plan mon vieux Alexis Yamamoto l'homme de Baïbinga ba plan le descendant de King Kester Emene ya Kwangolo Nzoso et voilà mal à cause aïe bon comprendre des soukaina nenge Vietnam na ngale ma parlementaka bon comprendre baba yongololo di numéro de téléphone plus 243 plus 243 89 56 18 665 plus 243 89 56 18 665 nalobaka boye koloso ya pesi
y aura dégâts pour kolonde aebo pesa kolo pesa bino fâché kalombo po sepelisa bino naza na ka pona musala bale kanga na nyoso mituka mapango babote banini ba mais na musala non pas question wana na boya na telema wana. Ok, merci Fâché Kalombo. Merci na balandi na bisu ya les amis TV. Vraiment to yamba bino Fâché Kalombo apandine teke kaka ndenge zalaka alobeli oyo tout ezaki mituna na ngapi ba réponse ezaki yaye. Merci à toi Dimitri Bonganya moto asimbi bilili vraiment. Merci à toi mon boss Papi Mokoto. Pourquoi pas à JJ grâce JJ na Lubumbashi, Gaël na Lubumbashi, Gabriel na Lubumbashi, ba gros bisous na bino so Patrick et team migrant joueur na kati France ndeto kutani mbala sima na ba news mususu fâché na zo tikelo plateau za yo oko sakana na ndongo lingi. Merci à toi Dimitri ndeto kutani mbala sima na ba news mususu. Bye, à la prochaine. Fâché na tikelo plateau comme yo moi liloba pona les amis TV et ça boyo bokati les amis TV namoni Dimitri Bonganya namoni Marakuja. Donc, il y a de tous les temps, de tous les jours, vous s'abonner massivement. Bateau Bolinganga, vous s'abonner massivement. Hein? Et au sala, bien makasi, pourtant, vous avez les émissions, vous comprendre qui était Fâché Kalombo, quand il y a où ils ont filmé. Hein? Moi, réalité, moi, voilà. Na pesi mbote, na bateau, na bosanaki, magi kabangu yaba magi. Hein? Les qui a des Bruno Kabangu, hein? Magi Kabangu yaba Magi, les qui a des Bruno Kabangu, Mbote et Belena yo, hein? Talakaka, ba souffle ngai, aïe, ba souffle ngai, aïe, ba souffle ngai, Mbote et Belena, Delix Ndombe, mon fils, Delix Ndombe, tant on a combo na awa. Donc, bon, on a film, on comprendre que Fâché sa foula qui moi na oyo de l'ex-ndom mon garçon mo boya yande bolinga wana comprendre. Donc suka Dimitri Bonganya na sepeli na site na bino eza bien makasi conseil na ebike bo chango pena à cœur parce que bino boyo kaka les amis TV beaucoup de ça ba insanité. Bato batala rabiso ezaka ba parents ba ali bato lolenge na lolenge catégorie ndenge nyonso c'est pas que ba bêtiseur kande ba vendre la YouTube na habité ce mondele ordonnance ya signa qui ezalaki ke ceux qui ont licence ceux qui ont nini ceux qui ordonnance ceux qui nini a signa qui était to ko tsande bêtise bino boza yango te boza l'écart boza na ba ndenge na bino sa bien makasi et ça bino ba grand homme ba grande dame check. Makambo ya boto muna kangoka na meeting ya president. Makambo ya boto muna kangoka na meeting ya ministre. Makambo ya boto muna kangoka na meeting ya député. Mais boto est-ce que yekomelinga? Wapi na les amis? Deux micros à la fois. Hein? Ni par ailleurs kaka awa na les amis TV. Batu nyosho oyo bolinga kama solo ya kitoko. Batu nyosho bolinga ka boyeba makambo ile kaka na kati ya mboka. Batu nyosho oyo bolinga ka boyoka ba comédie ya solo, ba divertissement ya solo. Batu nyosho oyo ko seka sila bino. Batu nyosho ba mbuma ya ko seka et comment kolo. Balobi nil par ailleurs kaka on a les amis TV. Les amis TV nde makambo. Hein? Les amis TV nde makambo. Boluka nga kunate. Boluka nga pe mupanjo te. Boluka nga pe likolo te. Ni kutuna se. Parce que na famille na kati ya les amis TV. Balobi millions subo s'abonner. Ko s'abonner ça ngo ya ofele. Subo beti kaka les amis TV. Tenga ko bimisa yo na les amis ba image les amis. O buaki kaka mise yo mupanzi. Okomona esika moko ba commande rouge s'abonner. Et ça nango ya ofele. Ozwi kaka musapi na yo. Musapi yo sela kama makambo epele wana. Musapi yo ko tsengela lisu pena ko longola bipoti. Musapi yo oyebaka na ko seli kambo yo yebeli. Ofinika na rouge wana tui. Et comme misala yo ngonga, soko za muta catholique, okoyeba ko bosa na ngonga te. Soko za muta missioni, okoyeba ko bosa na ngonga te. Et que bisa ngonga moko wana, on finit juste ngonga voilà. C'est-à-dire comme il yo OK c'est que o komi et na les amis. Wana ko banda ko profiter na ba produit nyonso o les amis TV. Yo kinga
abonne-toi. Et nous allons s'abonner et nous abonnerons. Ceux qui s'abonnent, n'a pas single pas Nzambe. À s'abonner peut venir na beaucoup et beaucoup de lola. Mais ceux qui s'abonnent, Nzambe, nous single yo. Attends, quand le lola, 10 jours de l'ifelo. Oyoka moto nenge tumbaka. Moto suke tumbene de boko. Oyoka nenge swaka. Suke tumba yo na kati, nchoto mubimba. Oyoka soma nyonso na po osabona ki te na kati les Amis TV. Nulle part ailleurs ici, les Amis TV. I love you. Les Amis TV, I love you. Papi Mokoto, good morning my friend. I choose is chaîne Kitokolilo. I choose chaîne Kutorio. I love you. I love you, papi. I love you, Mokoto. I love you, papi. Les Amis TV. Bon s'abonner.